oyo toza kolakisa moto na moto aza kolakisa ndenge ye azali. Kasi balobi papa Kuluta aza koya na fimbo ya mabende. Tikali moke moto nyonso akoningana, tikali moke pamba te oyo eza koloba toza kolanda yango te. Misala ozotinda kuna toza koswana kobunda nanu koyokana te na bamouvoi nyonso ekomi na baproblème. Moke kaka baza kososala baza komeka koyeba me toza ya koningana makasi na bamouvement. Bino bozokanisa nazomona te nazoyoka te silence oyo nalati soki mwana alingi asimba moto batikaka ye. Pamba te na ntango ya papa Mfuma Longo mingi bazaki kosakana na ye na bamouvement bazwaka baproblème makasi liwa mpe ekomelaka bango. Po tozoteya bazokoyoka te malamu likambo wana eya komisa yo moko okende kosamba kuna tokendaka. Bapaster bateya mwaye te, baconseiller bateya mwaye te. Basa c'est le contraire comme kofinga kutu. Kasi tikali muke po maloba ezoko bato mosusu baza kobimisa moyen kosupporte eza lisusu te na bamouvement. Za kobanga lisusu te ntango ya kopona maikoki. Oyo bazwa problème na ntango ya papa toyebi bango, na papa Mfuma Mbanza toyebi bango, na ntango mpe tozali makambo eza na nzela. Toza susu ndenge tozalaka te groupe na makambo na bango bazwa kobimisa ngo mpe okanisa ya solo meza ya lokuta ezali kopanza, ezali kozokisa bato, ezali kokitisa kondima bato tobongisa tikali moke.